butu lelo chefudi tokanisa kaka baafricain nde bazaka bandoki baza na milimu mabe non omoni mindele oyo tose méfie na bango baza bavrai ndoki baza na milimu koleka na milimu ya baafricain oyo nakutani nango na butu lelo nayoki kobanga nayoki somo mama nyonso koleka video te soki oza na bana koleka video oyo te bandeko nanga naza na voisin moko baza eza couple bazaka couple baza bakoko vraiment kotala papa wana kozala ata na ba 90 ans donc aza vraiment koko batambola kutu bien te papa sa gumbama da mokongo mais mwasi na aza nano ya kotelema baza bakoko papa na balingaka bana na nga makasi balingaka bango makasi defo bayaka oni bana baosakanisa bango bapesi bango bambote bapesa bango bakado nga tuva yango kaka normal baza bavoisin balingaka bana na ngai na kipara te sikoyo eko arrive lobi na tongo na moni batoke na ndako na ngono madame Bijou comment tu vas les enfants même mon bana ba ke classe o to yeko tikela bango ba cadeau po biso tozo voyager to ki na ville au moins na biso azalaka tozo ke ko passer ba fête na biso kuna yango na avant to kende to yeko tikela bango ba cadeau na bango déjà ya Noël nga bi bon comme d'habitude ba kabela ka bango da biloko ba yeko tikela bango ba cadeau na trouva ngo normal po balinga bango balinga bana nga makasi baye bapesi ngai cadeau ezalaki bakamba mbalaki yango déjà nga mpe nazwi na bino nafongola yango na miso no babi tu peux ouvrir nafongoli namoni ezali na mwana popi moko ezalaki kitoko mwana popi moko oyo nazala na mwana mwasi na mwana mobali ya mwasi bayeli ye mwana popi ya mobali bayeli ye Batman mobali bapesi ye Batman so boyebi banani bajouer ya bana mibali wana ya Batman soki Batman bapesi yango nazwi mpe bajouer wana napesi bango mpe merci ok bobo kende air nyono tozokende kaka na 12 heures tozozwa train tokende yango toye kotikela bango nga mpe nazwi natie na ndako d'habitude nazaka so nasombi ata jouer nauti kosomba na priara mpona bajouer ya bana na ngai napesi bango avant napesa bango basaka me nayebi te distraction nini esalaki nga eloko nini nazwi bajouer wana nakoti nango na ndako natie mpe place ya bajouer bana mpe ntongo bauti classe baye basepeli bajouer nga napesi bango eza camarade na bino baye bakoko wana nde baye kotikela bino ya Noël natieli bana bacho bana bandi osakana ekomi na poko avant tolala namoni mwana yanga mwasi agangi ntango agangi natuni c'est quoi oyo mobali azongiselinga no azobanga jouer oyo azobanga mwana popi oyo bayelaki ye wanga bi azobanga ngo banga ngo koma nabengi mwana viens c'est quoi tu as peur de quoi elle me regarde nga na bi poupée tala yo lisusu ndeni maman elle me fixe les yeux nalingi jouer au te azofixe ngai na misu makasi azosala misu na ye debeta lokwa ya moto nga nayebisi mwana yela ngai pope wana nayebisi mwana yela ngango natala ngo nazwi ayelinga pope natali malbi mais pope yango eza normal ezosala natunye ezosala ndenge nini maman elle me fait comme ça elle bouge des yeux et puis elle ouvre grandement ses yeux elle me regarde nga na bi na ikokanisa nga makanisi nange kina chuki ba film ya ba dessin nyo totala soki dessin mete film ya mwana popi ya chuki soki chuki bakazanga bi ba popi bazaka na milimo ite kutu teke ya ba mama wana to ni popi bazaka na milimo yela ngango nazwi bandeko na wana yo bayelinga mwana yelinga pope nazwi pope ana na lingi yango wana bi na bandolo maloba lokola ponga bi oza jouer okotaki na ndako lokola jouer okotaki te lokola eloko mususu kozotala mwana ngai keba na kombo na Yesu na lobika bongo nazwi nga bi nazobwaka ngo lokola ikomi mwana azobanga ngo bwa kosaka na mpe lisusu te na makanisi kutu teke bapesaki ngai yango epa mama epa mutu moko boye nazwi pope na lingi yango lokola tokoma déjà 20 heures pe mbula ebeta libanda namoni moya kuwa ko libanda ezate nazwi na kangi yango na kati ya chasse na bwaki yango na poubelle ya ndako na biso tokomi na tongo na kobwaka yango na bengi pe bana comme d'habitude to prier nde tozabitude ya prier na tie bango na mbetu balali nga mpe nazwi soin ya bebe na yo kolala na retard nalala ye soki ba 0 heure na yo kolala nasa kolala wana na bandi kolota ndoto nazolota ndoto eka ndoto nde ezala komona kozomona nyonso na bandi olota ndoto
namoni na cuisine nanga c'est comme si eloko ezolela eloko wana ezele lokwa son ya chassé lokwa son wana na ndoto lokola son ya chassé lokwa son ya nani yango abouge lokwa bavoisine nanga mpe baderange yanga makasi na ndoto na bia ekoza bavoisine na vandi apres nalaki so makelele nabwaki sikoyo miso direction ya cuisine namoni sikoyo mpenza moto azobima wana na ndoto na nga namoni elongi ya mwana popi wana ezobima efongoli chasse wana ebimi abandi koya na couloir aye na couloir ti akoti na chambre moi akomi na porte ya chambre moi nanga aotalatala mopanzi ateni sikoyo eza nzoto ya mutu mais elongi na ye ya mwana popi wana na ndoto nga sikoyo nalali nazalaki neutralisé omondi ezaka c'est comme si naoko bouger nzoto te loko te sikoyo naotalaka scène loko abaneutralize nzoto nanga naotala kaka mwana popi wana ndenge azoya na nzoto ya mutu na elongi ya mwana popi akomi na chambre mwana nanga afongoli nga naotala kaka afongi sikoyo nazolinga na bouge mpona kende na mpeshe akota na chambre mwana nga nazokoka te nzoto ezalaki mpenza ya kokangama ezalaki neutralize sikoyo na se nango nazokangaka Seigneur Jésus asala mwana nga mabe te Seigneur Jésus asala mwana nga mabe te afongoli porte ya mwana ntango akomi pembeni ya mwana abandi lokwa azosanza biloko moko boye lokwa makila lokwa batomate azosanza yango sikoyo azobwakela yango mwana na nzoto azosanza azobwakela yango sikoyo na mwana na ngai azosala mwana na nzoto azosanza azobwakela yango sikoyo na mwana na ngai azosala azobouge c'est comme si bazoétouffe ye sikoyo na se après naye kobimisa on dirait voix nasala na bimisa nabi Seigneur Jésus nabi au nom de Jésus okosala mwana nga mabe te nasutuki na pongi to nasutuki nabi Seigneur qu'est-ce que je vois elo ninga nazomona na telemi donc na juste kokobanga na bomutu bokobanga elatinga mpona bima na koloa na komobanga nazwi telefone nabenga mobali na ngai po tozali ville moko te nabenga ye mpona explike ye nabengi ye mpe nimero eleki te nabi non ifo natelema natala bana place balali natelemi na prie mpe na ye nzambe epesanga makasi nazanga moko kasi yo nayebi ke nazanga moko mpe me yo oza na ngai naza na yo elongo na bomutu boye nazanga moto me nayebi koza na ngai elongo akompagne ngai nakoyi nafongoli porte ya porte na nga chambre nabimi na couloir nakoti na chambre mwana nafongoli nakoti mwana alali bien nakoti mpe na oyo ya mwasi nakoti ya mwasi alali bien sikoyo natai na bino nalotaki ezali mwana popi nakende na cuisine tatala po nga moko motu nalingi mwana popi na sachet nabwaki susu na sachet ya poubelle nake na sachet ya poubelle bandeko na ngai ya somo namoni mwana popi te nalobi non nga moko motu nabwaki mwana popi wana na poubelle oyo ndeko bayelinga mwana ayelinga pope balongoli yango na kati ou soit je rêve nakomokanisa estce nabosanaki ke nabwakaki yo mpo nabi non nazoyebaki nga mo nakangi ye na chasse nayebisi mpe bana ke on va jeter ça le matin naotiango na kati ya pobe nake nango na cuisine nabwaki yo mpe natikaki bana nanga na chambre nanga comme topriere na chambre nanga mpo nakaboli bango baki kolala nabi non nabimaki nga moko na ye na cuisine nabwaki ye na pobela ya cuisine nazongi na chambre siko eke wapi siko bazalaka na chambre moko chambre wana ezala unique bana tika yango ka chambre ya bajoue na bango esika basakanela mandeko na nga nabi non eske mosu elinganaki etala na chambre ya bajoue nake na chambre ajoue nafongola porte nakuti mwana popi wana na kati ya chambre nauki nzoto malili nakangi porte nabimi nazongi na chambre nanga parce que eloko moko kati na nga sikoyo okimi otiki ye kuna kokwa wana eza onge molimo moko moto elobai kati na nga nabandi donc bandeko nazolenga nzoto nanga mobimba ezolenga no nabi te naza mwana nzambe na obanga eloko te nameki susu nimero ya mobali nange ezoleka te nameki nimero ya grande sere nanga tozalaka na yawa ezoleka te na banda ko prier na binzambe longolanga ko banga nazobimisa mwana popi oyo na telemi na bimi na couloir na songi so na simbi susu chambre ezaka na baja bana wana na bina nazokota na kombo na Yesu oyaki na ndako lokola jouer oyaki na mission moko te okokokisa oyo yeli yango te na kombo na Yesu na koti na kati ya chambre na kuti yango mote parce que pour ça na simba te momo mutu kezo sana mona so banga na simba te
na kei na zwango na zumwa na popio na maboko na ye nango na simbiango na maboko siko na simbiango na senti on dirait puissance moko ekoti kati nanga na autorité na simbiango na bandi koloba na bandi koprier nazopamela yo na kombo na Yesu nayebi koza na yo jouer mais molimo oyo ekoti na kati na yo soki ye na mission na ndako nanga nazozongisa yango retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus na bandi prier na jouer na maboko nazo prier na zui lisu joie na si so prier na zui joie na ligne yango lisu na kati ya chasser na kei na porte na lingi jouer bien na kati ya chasser na kangisi kuto ba chasser ya poubelle to sela ba tata poubelle ya mwindu wana ya poa na zui chasser na lingi na baloli yango sut na lingi na baloli na comme ça on le cola boule na fongoli fenêtre à cuisine na vizango na boîte na bi kande na boîte yo bima na kombo na Yesu kozonga suna ndako na ngai te na zui fenêtre na kangi na zongi na ndako ya konge za kinga lisute na tani si tongo ya kutala na rutala na misu boy nataka minute mkena kena talibana ngai minute mkena kena talibana ngai na zui u donc na kena pakoli bana nga balali to koma ba 5h de mo ponge yibingai e ba na mukada réveil na ngiza ya 6h juste pour bon c'est bon ba ki classe na yeko sutuka na 6h j'ai tant na sutuka na 6h juste ya ka moi na ko sutuka ya réveil na porte na ngeze sonné kili ngarabi à 6h nani ndo frapper na porte nanga na heure 6h eza nani to yeko tala nga na 6h pour 6h mon lit les anan na fongolité na titi na banyo ko bongisa ba biloko na banyo ko sela po avana la musaba na sala na biloko ko lia na tena mesa après na quelques minutes et l'équipe sous 10 minutes a insisté à ce temps de comme 30 on a mis l'oreille dans binga moko na boîte il insiste il faut na fongola na eko yamba siko na nyanda na yambi na biseki donc mongonga ba kokona c'est moi on a tout pour un problème idée que moi na donc ti na mternande na tanis na tongo makanisi kuteza kiteke ba mwana kopiwana autaki e baba koko wana je n'avais même pas cette idée na mutu na ngai parce que tango alobi na ngai que c'est moi telle personne donc moi na popise na moi na popie zongi ngana mutu na bi moi na popio azaki ya bango mutu ba kopesa mwana nga na ebisi à 7h il y a un problème. Oh non, tu peux ouvrir Nazana Poussa au sol. Tu veux me parler à 7h. Nazo préparé banana moyena yambayo sikoyo et ça te nazo préparé bango bakendika. Non, s'il te plaît, ouvre. Non, il y a un problème, tu as un souci. Oh non, ouvre s'il te plaît. Na pas médical na moto na puis na fond la porte na kombo na Yesu na fongoli. Na moi si na mobali devant ma porte. Na 6h30. Moi si na mobali liboso à porte na. Oh comment vont les enfants? On a dit non, baza bien, balali bien. Oui, les poupées, on appelle ça qui bango, ça va. On a mis les poupées. Et le cadeau, on a dit non, ça va bien. Nathalie Sando la vie, ça va. Oh non, tu ne vois pas que tu étouffes le poupée, c'est pas bien. Tu as étouffé le poupée. Non, non, donc, tu as étouffé les poupées, mais étouffé le poupée, comment? Non. Et c'est que Tiango, yo yebinde ni kenga na Tiango et sikatel parce que yo izanda kunanga. Yo zanda kuno kuna. Yo yebe sikanga na bombi poupée comment? Oh non, non, je sens comme si on protégeait yango bien té moni eta ngana bi mais yo bo somba ki train pour bokende billet à train pour voyager na 12 heures. Bokenda ki les sauter non, on avait raté les trains. Alors binanga on avait raté les trains à Kipé. A so insister ka ke o étouffé na atuninga nani wana eza wapi eza ngana msema ozana posa na zongi sela yo bakado pesa ki bana ou pas oh non na eza na posa zonga na bi on juste dis-moi qu'est-ce que tu es venu chercher ou lobi nanga que tu as un souci c'est quoi problème ni we ko tokenga na 6h non je voulais juste ko ebiso que o étouffer poupée on a bien étouffer poupée na étouffer poupée comment o tiango kasi wapi nga maramo na bité na bomba lisuto moi na biso kanda na zaina ngoli bosa po tsoka za afrika ngazo donc na ngala banda mama ko belela endo kiere na moni ke on ndele tango ko bela boy ndo ndela yebi kama ndo kite ayebi makama milimu mabete na ko bela endeni na yebi se kanga na bi o moni mission oyo yo ko yaki na ngona poupée na ona bakalo pese bana nga même si moi je suis africaine
nga ozwanga te puis je un Dieu puissant nyonso otiaki na kati ya poupée na oya kopesa bana na nga j'avais vu ça et puis na boaki poupée na olibanda oh comment ça comment tu as jeté ça nga na bina boaki na poupée na olibanda na ya kokanisa so apesa ki nga kaka na poupée nani wana ya pamba te na Batman na landise na Batman na yo apesa ki ya mwana mobali na zui Batman wana na landise na maboko na yebise ki na sima na place poubelle ezala na po fenêtre na ngeza eza na sima ya place poubelle ezala na yebise ya zo kende nga nazo landise maloba nazo yebise yo okokanga ite nga na africaine yo za française naza na lien moko te na yo odefisa nga eloko te nga pe na defisa eloko moko te oza na eloko te koreklame bana ngai eza na mbala suka bosana bana na nga bosana porte na nga akipenga te azolandaka eloko na ye oyo nga na bwaka ye na fenêtre kuna azokipenga kutu te yaya tose méfier na mindeli tose méfier na bango omona bango kana ba supermarché wana omona asombi amoni ona bana tu voulais madame tu veux les chocolats pour les enfants nga kuna zwaka te obakabaka bazelana na zwaka te très bien nalinga ko bana ba simba te twana ba feta omona o papa Noël azoleka na balaba soki ozwi ba jour papa Noël akoleka kopesa bana na ba quartier consacrer ba jour na kopesa bana nga kuto ekomelinga na ozwa lisute consacrer yango avopesa bana na yo nyonso ato eloko sombi na mbongo na yo moko ya consacrer yango avopesa bana na yo avonsela yango na ndako mokili eza ya kobeba je ne m'attendais pas que mondele akokosala ngeloko asalinga oyo kokamwa na nzoto malili ezolekela ngai oyo nga na moni tokomba mbote balandi ya MDG TV mafuta sika kande bouti koyoka bandeko na ngai nanga vraiment na betela likambo c'était yana bato belé na poto ba africain belé bazana mo ba complexe moko boye neti keno mindele bazana ba santu et pourtant mindele ba na bazana ba haute sorcellerie kutu ya kosakana te ba vrai chor ya kosakana te o mona mutu mwindu biloko bato mwindu azolaka te bane basakana na bana bato mwindu te bazala bakamara ya bana bato mwindu te ka mindele pona nini po mindele ni bazala bien détrompe-toi ndeko nanga maman ya biso alobi bandeko tozongo aker surtout ba parents surtout ba boti veillons sur les enfants na molimo pe na nzoto bakoko surtout mindele bomona na ata bakoko kaka te même na mindele en général quand ndenga lobi wana faut se méfier na mindele bandeko le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. Non, on peut savoir quelques témoignages. Il y a mamde on a besoin à autre koloba pour confirmer quelques témoignages. Le monde spirituel est réel. La sorcellerie existait. Et na autre ko déménager il y a quelques mois passés, plus ou moins 2 mois. Nanda unanga kala ezana koko moko parce que nda kone za aka na 2 niveaux hein. Biso za na premier niveau et puis na babenga ngoni rez-de-chaussée. Yana koko moko anglais azana senanga azaya mobali koko wana kufa ça fait plus ou moins 5 ans passé aya kufa je crois avant confinement hein so na bosani ta kufa avant confinement certainement en 2019 plus ou moins 4 ans passé Steve koko wana na bandolo takema betoro et na bandolo ta mingi bato mo bazo robundisa ngai sikoyo bazo au fait, hier on dirait que tu as kokota bango na kata immeuble. Et le mot abaja wana. Siko avant na banda kolota koko wana mabe. Koko wana bazai na ba tendance ya kokabela bana na biloko heureusement na banda ko mona. Bino boyoka bana mike makasi ba oyeba na bango pete. Ngomsu ba osaka na ka libanda esprit car na libina bima libanda nga pesa bango so biloko nga bisete. Oh, na banda ko boya bana bazwa biloko. Boyebi mukomusu koko wana sanini. Koko wana ayana se a porte ndaku na ngai bomoni porte nde ezalaka siko na se azo akotisa ba bombo na se a porte kotisa ba bombo certainement il faut ça papa bana mutamona kango ou bien ngamoko elo mwa ba jar wana na ya boye asala eloko na ta ba 2 fois nakuta ba bombo ezaka ba bombo za sona ba biloko nini asia meka pe kopesa bana ba jouer na boya bino bobuka ba présence d'esprit ndenge ezalaka parce que na bi ke bakoko mindele surtout bazalaka ndenge et puis tant na zo ko éviter ko zo ba biloko na ye
Dès quelque temps après, comme si on a un événement, on a un tout ça. Avant na kota na ndako wana, na ndako mope na zala kala, wana kutu nanu na balite na botite. Et na koko mope to zala ane na immeuble wana, koko neza tela, sona bosanite, Taylor, elo mwa bajar wana, sona bosanite. Bandeko, na sina lota tela wana, tala haute sorcellerie ezali. Dans le balabino haute sorcellerie. Non, mamna mona na butu ane zama mususu. Ba mindele bo mona bazana kindo ki jeté. Bona sexabino, wana tana ovana na ndako ngwana. E wana zana vraiment très jeune. Muko mususu na ketesco, na ke musala e wana na penza kalate na poto. Boyebi ba misa ba nettoyage ka ba cleaning. Ba misalo to bandela wana so boye ba poto ndenge zala kaka. Bande ko na kenda tesco boto bando sa cleaning na tongo. À chaque fois to bande ko biso to bando ya 5h. Musala tesco bando fungola à 7h. Bizarrement na ba 5h mo wana so to komi to bando kutaka koko moko ya mundele ya mwasi. Na skucha na ye. Bomoni babenga ngonini. Nini comment mutuka électrique wana oyo yaba koko yaba handicapé pe ayaka na kwempenza ya Tesco oka avandi na wana akozela t-shop ko fungwa babandeko. Imaginez shop fungwa à 7h biso to ya 5h mais na 5h on a déjà to kuta na kwento e ba te ayaka erni. Oh c'est quoi à chaque fois to ya kana oka en tout cas koko vraiment oka to bando tongi to bando seka. Muko mususu ndeko moka to ya na wana ya ba kongole ka to zaki mo ebele. Alobi bandoki ya Welling parce que quartier ngoko mona za Welling bandoki ya Welling. To seki siko ngai na bo mwana nzambe parce qu'à l'époque je me rappelle j'avais je crois plus ou moins 19 20 ans moi kala na bo mwana na ba loyenge ka to zala na ya ba vie so na ko mwana oka koko na soka o fixer biso regard oka na hôtel siko na hôtel na misu na baby selelo ni na hôtel na misu siko ngapo na net ke non net na obangisa net na bangisa koko na Boko musuko ko na bezela yo ngana olakiso na grande prêtresse. Les amis, quand ne balubara na monde spirituel barrière ezalaka te ndokero uta kisasa e poto koko na to yebanite koko na place na uta ta eminda ko na ngate bandeko boyebi koko na elanga na butu ko mususu na ndako na nga nazwa vrai lumbe place penda na mona ke no kindo kezali azaki na spiritualité ya kosakana te na lamuka na nzoto malili na tongo na lenga banda wana na lapaki oyo so na ke shop na kuti libana na banda ta kotale tala bomoni mon spirituel bomona ke ya niveau ya degré ya bomona ba passa belé surtout na ba poto bakima na bama moza ba de divorce pour okuta esprit géant okolapa à l'époque wana nazali pe na nde nazali lelo te bino bobika mamba ngo ndenge ezalaka ozokola na mamba molimo ozomeka ozoyekola puis après bandeko bandelo bomonaka bazana kindoki ya kosakana te. Il faut faire très attention à bana na bendaka ba mama matoyi bana va bakende classe tchaka ba maboko bomone ba école bana bakendaka na ba professeur ya bandoki bazalaka ya kosakana te bana classe ya bandoki ya kosakana te ba initiera baninga bana na kindoki baza ebele nazana ba témoignage ebele awa peut-être tozwa to kora ko beta ngote tango beta ngo ko zala te nyonso mais na opesa ta moi quelques témoignages yana muninga moko to bando sambela na église moko bae aye poto bono kande to yaka ba minere puisque tellement na ngunda pe ba boaki saki azali na moins de 16 ans fala kende to benga ba high school sikola ba France kuna bo benga so ba collège ba bilo mo abongo école secondaire voilà muko msusu na classe fi mo mundela zo ebisa ya lobi nazana na ami imaginaire alobi soki yo po lingi na koko cha en contact
abanda kozala na pona yo eloko nyonso ozala besoin score akomaki tellement curieuse alingi ayeba mi imaginaire yango eza ndoto te bandeko alobi so oza na besoin neti eloko okoinvoke arobima o bombo mbongo arobimela yo na chambre ayeba pesi yo bandeko histoire vraie nazoyebisa bino arobima bimela yanga ntango mosusu na chambre tozosolola na ye bandeko ya ndoto te physiquement ami imaginaire yayebisi ete nga na chrétienne biso ekota mambo na tabe ok fine e ape na mosusu ser mosusu abetele biso lisolo kaka na baekole secondaire wana na ba high school eza na bafille moo mibale bazala bandeko bafille wana moko mosusu bomika nde bana classe bazala bavandi baosolola bazobeta lisolo ke non chaque week-end bakendaka cimetière bamelaka makila ya bandeke bomoi bandeke moo bazala na bacimetière bango bakendaka koze komona bango bakingo bamelaka bamakila na bango au fait baobeta masolo ya kindoki me na moi et bazo expliquer que à chaque fois so basali devoir te comment bamvutaka professeur soki professeur akoti abosana atuna bango te en fait balobela tellement mambo ebele ke esala moningi ndeko wana nzoto malili bandeko masolo ya butu me baobeta yango na moi do yango mpona koloba na bino ke non bamindele bokanisaka ke non baza innocent parce que namonaka bato ebele baza na habitude surtout soki bapaster bazobeta bazopesa batémoignage to bazoenseigner sur la sorcellerie bamambo elekaka surtout na bafamille na biso na bakutine na banini boka na bacommentaire bato en tout cas bino mpenza baafricain bolekisaka est ce que makambo mpa mindele ezalaka est ce que mindele bayebi makambo kido est ce que mindele bazongisa basala boye détrompez-vous mindele baza na sorcellerie ya kosakana te ya makasi ya likolo kutu ta mosusu kutu oyo biso kutu ekotelema te parce que baza na badémonstration ya dégâts ya grave yo moto omonaka keno mindele basanto so bapesi bana no eloko bazwa bato mwindo bazwa te détrompe-toi bakopesa lo bana kindoki ya mindele olapa okolapa mama alobi likambo ya père noël awa tomona ba père noël na banzela azokabola babombo bato mosusu bazwaka na esengo boyebi ba père noël te bazaka animé na quel esprit les amis il faut prier pour les enfants so omoni koza consentir kozwa cadeau problème te me bondela mpona ngo nayeba ata nazala na zemi ya mwana nga misato tellement ya misato na mibale balandanaka ya mibale azala na ba 2 ans anokende crèche moko mosusu nakezwa ye ezalaka na décembre basali ka nde basalaka na système ya feti tout ça père noël falaka ya apesa bana bakado bandeko père noël aya azomema bana soko amemi yo apesi yo kado bakangi bafoto bana nyonso bazoya ntango ekoma tour a mwana ngai adona ya ganga pusakri moko bizarre mwana ali kosentir père noël te soki atali elobi mwana ngai nayebisi bango botika ye bible elobi l'homme spirituel juge de tout moi j'avais compris mais bato mosusu bacomprenait te bango bamonaki kaka no peut-être elongi ya père noël na mandefu ya père noël esepeli c'était autre chose nazuka mwana na malembe bandeko ba père noël bomonaka bapesi bana bakado na école maman papa ezala o école parce que chaque fin année ou encore net na bafestival boye bapesaka bango ka bachokola neti yanga bapesaki bango bachokola naye na wana j'ai prié pour ça babiloko bandeko bondela mpo nango tu n'es pas obligé mpe kozwaka biloko nyonso récemment nakoti bana na McDo na nga nabeta juste tour na primaire natali na bino so na bimamima bango na kozwa retard natika bango balia na bango epuis nakima mbango na ya kozonga navandisi bana nanga mibale ya mwasi ya 9 ans na ya mobali ya moke ya ba 5 ans bazolia mama moko mundele azalaki wana na soki bana nde soki bakoko na ye na présence na nga so azali na besoin opesa bana eloko olapesa bango na présence na nga aotala biso do mesa na ye na biso ekangami aotala aolobelo ote aotalaka bana bandeko ntango kanga na déplacer na pesi mokongo naobimaka na maktobo mama na bimisi bakado aopesa bana nga bajouer présence d'esprit ka on dirait na bosanaki eloko je sais plus na beti demi tour nanga na chocolat na sachet mpona lia na beti demi tour na kutia opesa bana nga bisi te bana droite ok problème te nga
na sa mutema na lobi oh mais ngana uti awa maman bandotala nga pourquoi pesi bana na nga ba nini ba jouer te tango ngana zakia azeli ngana kende bonga pesa moi bandeko faites très attention lisolo maman la biso abeti batumsu peut-être ba omona ngo eza na kaka non eza sérieux soka bandeko sambela te milimo mabel ngekota na ndako na ebana ne balinga bazanga kimia balinga ba mvutele mwana balinga ba pesele mwana kindoki ke bateta musupe balinga ba bomele mwana parce que oza haute sorcellerie ya kosakana te botala ka jouer bazui yango ba vi ba boaki yango mais jouer ezongi na kata ba tiango na poubelle jouer bimi na poubelle ezongi na kata chambre ya ba jouer bino bomona ne lo moke wana ya penza ba film total ya penza ya ba ndoki ya ba magie wana bomona ba biloko zo tambola bozo mona hey les amis mboko bomona yala mambo ebele bandeko na ngai en tout cas falaki na partager na chat témoignage pour na sala na partager moi ba expérience ou encore ba témoignage juste pour la musa ba maman surtout faites très attention mboko bomona yala mambo ebele quand on a eu un témoignage belé mais faute de temps moi on peut s'en sur Rosalate parce que là déjà na moni to consommer 30 minutes juste pour te chiter na si on a beta ki li solo oyo na émission mo na sala eka na chaîne na beta ki li solo o na beta la bino siko quelques mois passé bandeko na moni vision moko na olala na olota to so tambola na zaina bana kana quartier na biso na zena bana ngai siko na moni bana basi mo misato ya mindele na sima na biso bana liboso nga na zaki na sima bana et nga na bana ko empêcher bango basa bana mabe parce que bazo bana ko viser bana bazai mindele après un moment na moni bango bazo linganeti baya bakatisa na empêcher bango siko babandi bundisa ngai bande ko to banda bitumba na mona sur place basi on a mino et bima ba on dit ba vampire bazara 3 ou 4 ce qu'on a protéger bana bango siko ba mino et bima ba bundisa nga bandeko to banda bitumba na bango ya kosakana te nyumo kanti ezani ya ba esprit géant ba mboko to vandi esprit géant ba mboko to vandi ba mboko bo mona bandeko nanga ezana makambo ser moi ka nga suki bobika bamboko so yesika koyekola mo anglais na ba collège babanda ko kende muko mususu kana kati ya classe na bango professeur na bango za mondele siko bazo discuter entre bango mambo soki ya je sais pas religion je sais pas ils so discussion et loro nini siko ba tuni opinion ya professeur so pas sambela wapi so esa question mo ba poser qui professeur a epsi bango alobi bo changer sujet bo changer sujet tambola ba pongi na bandako na bino na butu biso lala ate biso lala ate poto veya na bamboko poto veya na mboka na biso boyo kana eloko ndengwana aboyo kana eloko ndengwana alobi bino bolala na kimia boza bien abi biso lala ate parce que photo veya na mboka na biso ata bino moko siko eloko ndengwana bino oloba nini to omona ngo eloko ni na bosani lisolo ngo zai ndenge zalela ki penza e sala nzoto malili au fait po mindele bazala mindele baba chor mindele bomona ko bandoki ya dega akosala yo mama na aventure bandeko naza tellement na ba témoignage malheureusement il faut to kata mon comme sous passer moko azo pesa biso témoignage ya sœur moko ya église na ye ndeko na ye abala mundele siko mundele wana muko mususu parce que mundele abomba kindoki te baloba na bango mundele na zaki occultiste abi muko musu azo pesa sœur wana parce que sœur ango asambelaka azo loba na lobi à chaque fois so zo sambela na chambre na contrôlaka esprit na yo na contrôlaka prière na yo mais soko comment loba na lango balango boloba na parle wana loba parler en langue soko koti na langue wana e pertiba ngai ya mbrouya ngai o monezo désorienter ngai à suivre tala osakana na mindele te bana kindoki bazana kindoki ya dega mama papa veille na bana sambela po na bana tchaka bana maboko
classe ava bakende bondela senga makila na Yesu epetole zinga bango pe nyonso o bakolia na classe eza sanctifié parce que ba maman balambela bango kuna boyebi bango te ba état major na bango na ba professeur wana ba état major na ba état dame na bango boyebi te ba camarade na bango ba na classe na bango bakuta na bango boyebi ba état major na ba état dame na bango te. À suivre. Partagez l'émission, abonnez-vous massivement. Tout le monde aime la c'est la grande dame. Merci. Au revoir.